Allô? Allô, allô. Oh, Delphilo. Oh, le grand DJ. Comment? DJ Forme. Comment? Nengeni, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Nazolingana bongisa moi parce que yo tchango horizontal quoi. Voilà, oui, pour la rebongisa écran ils à la plein. Voilà, c'est bon. Pour moni ba Je écran crois... écran ya kokata kata wana mobulu. Ne balobaka na lopoto quand on veut on peut. Voilà. C'est vrai. Santé kitoko. kitoko. Après kitoko santé za kitoko maramuto za kitoko makasi. Ozo kape ndule zo beta ozo yo kango. Nazo yoka OK jazz non ya Papa Lutumba, c'est ça? Voilà, justement, là pour nous rendre hommage. Que son âme repose en paix. Exactement, via Autotika Bisso, donc en tout cas, viens vraiment à vivre. Viens donc 81 ans à vivre, viens à vivre. Ah oui, c'est vrai. Viens à vivre en tout cas. Voilà, justement. Alors, pour la banda masona biso, omoni ndengi comme ça na diminué la volume to banda ko solo là déjà. D'accord. Voilà, on a diminué volume wa. Voilà. Déjà na retourne yo. Na retourne déjà ndengo zawana yo moko yebi ke ozali DJ. Yo pozali nduleman, ozali nduleman. Donc ozali nduleman na ndenge na yo, na façon na yo ndengo tshaka ba musique, ozali nduleman. Voilà. Sikoyo par rapport avant to bana maso na biso par rapport ya vie Lutumba. Est-ce que moni no roloba nzembo nini oyo yo ya ye? C'est vrai que ça la banzembo belé, mais nzembo ata moko kaka oyo yelo na mutu ya ye oyo vraiment donc oyo kango na ça toute une journée oyo kiango et puis était yo. Ouais, moni Papa Lutumba aza tokobenge monument quoi. Wana ba monument basala ba musique na mboka na biso na RDC na Afrique mobimba bandimama. Eza na nzembo moko nalingaka mingi nzembo maya. Basala ba nzembo ebele. Asala ba nzembo ebele. Toza na maya, toza na madiambwana si je me trompe pas. Eza pena ba nzembo ebele. Nga na bet soko landi ba feti na nga pe mingi. Na betaka mingi ba nzembo Papa Lutumba ba rumba na ye wana. Na betaka ba rumba na mingi. Voilà. Et puis là ça bien na ye po yetanga betaka donc azote en même temps. Voilà, eza conseil ba misu bazwa ba kuna vie ya zo mango na nzembo olinga mwasi moko boye mwasa boya yo donc ayemba donc c'est un monument pour moi quoi. Donc aza pena monument au jamais soki pona nga kutu alors mutu vena faut passer le monument moko etika la même na rond-point moko boye ba kuta ba kini ata na Lubumbashi ata na Bakongo donc etika la pena monument bien même quand na kini. Donc c'est un monument pour moi. Exactement. OK. Merci beaucoup. Obi Maya. Maya be vrai nzembo Maya, vrai nzembo. Ah mais nzembo wana isala succès. Ti lelo izalaka toujours na succès. Et puis il rebondira jamais. C'est ça le problème. Exactement. OK. DJ Forme, so qui te contacté yo pour na to sur la soirée ya lelo. Pour te poni au pambate. Voilà. Topomoni opambate parce que omoni na monde ya ndule moni biso ba africain tolingi culture trop tolingi ko fêter trop donc ba fêtard nazomona donc tolingi ko vivre alors na ko vivre wana na ba fête pour na commémorer na ba activité na biso to sala ba événement donc yo zali parmi batu oyo vraiment zaka très important na ba fête soki DJ azate donc fête pe mobulu. Voilà. Donc ça na babiloko misatu na ba fête. Yo za babiloko clé. Musique, DJ. Kolia na komela. D'accord. La reste donc komela kutu na deuxième. Kolia kutu peut-être mutaro ya les fêtes, yo une musique à kitoko, ameli na moi quelque chose, à kipene kolia te. Voilà. Mais DJ en tout cas le côté musique yangwana vraiment ça primordial. Yanga to bengi si yo pona. Donc tu remarques que
ozo frappé fort. Donc ça fait quelques années na mboka ya Suisse wa. Donc DJ Forme, donc ozo lobela partout. Yanto le gars to yebayo, to solana yo vraiment eske. Ndenge zawana, soki mutu ayebi yo te na domaine la musique. Amoni yo lelo, on se présenter au lobanine, so oza liboso na e. Attaque DJ. Bon, à se présenter comme quoi? Moutaï se présenter Pona yo. Oui. Yo, c'est quoi on se présenter que Moutou aye biote. Atini yo sa DJ, outi wap. O salaka nini boy. O banda kan. Loba sikoyo, comme ça on se présenter après tu continuer ma solo. Bon, en fait, au banda kan. D'accord, je vois. En fait, on peut d'abord ndeko nyonso ba landa biso na lingala mania sita makasi oyo pour mona pena masolo ya Afrique, ya monde entier faut ko tara na lingala mania. Alors Sims Delphilo entrepreneur yewana Kolo City yewana zawana dans les boss quoi, les big boss yewana to sa émission. Alors ba ami o ba landa ngai merci bambote na bino DJ Forme alinga bino mingi. Non, ngai soki nalandi bien, ça fait longtemps na bani miziki. Oyo ba yebi ngai attaque DJ ba benga ngai Shore Simbe. Mais oyo pena ba yebi ngai akati ba benga ngai kombo na ngai Daddy. Donc bato ba yebi ngai anga penza Daddy. Mais ba ami oto zala ba Facebook ba benga ngai Shora Simbe. Pourquoi Shore Simbe? Nabandi DJ, ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait bientôt, toujours qu'il y a 20 ans pour Nanga. Ça fait 20 ans, si on atteint bien, parce que ça fait 25 ans dans la Suisse. Ça fait à peu près 20 ans Nabandi qui DJ. Donc, yebinga et Nabanda qui, bandima qui pète que koko ko koma boelelo, nakanga, pour Nanga, nakanga Europe, nakanga Suisse mobimba. Tout ça. Donc, ça fait maintenant bientôt 20 ans. Nazobé ta musique. Mais au début, na banako zongo loko la blague. Na aidé Mouninga, Azana Feti, mais ça fait vraiment bientôt 20 ans. Oyo ba yebinga loko la présidence si na Suisse, na la chaude fond ayebi. Et puis, Ami Nanga, tu andako betane pe souvent Antonio. Merci. Ok. Alors, tu connais ça parce que au moins, on dit que aux en Suisse, ça fait 25 ans. Voilà. Donc, après 5 ans, au bandi, Moussala ya DJ. Qui DJ, voilà. Qui DJ. Et là, on dit que salagi ke au bandango, est-ce que idée wane utaki wapi? Bon, idée wana e bandi parce que zalaki na zoe ba mama na ngai penza yebe naza mama oyanga na Suisse mami elle ça c'est ma mère oyo pena salaki DJ Forme akoma boye Daddy pas DJ Forme o lelo Daddy asala pena akoma boye ça c'est ma mère mami elle habite à la Chaux-de-Fonds. Comme moi nanaï, donc à considérant adoptant même la famille naïe, ça c'est ma mère. En fait, abandonné au salle à soirée dans le temps, elle avait un magasin africain. Oui. Comme biso tote ko ya Swiss Sika, en tout cas, tozalaki na ba droit na robé on y ba droit ya misala te, tu vois? Oui. Aux a permis N, mais aux a droit boulot te série wana, le roi a droit boulot te. Alors, maman wana, mami elle, a joué comme moi na sungakaye na magasin africain, tout ça. Et puis, c'est là où j'ai commencé à acheter des CD. Donc, ceux qui CD bimi et bimi sikanazui. Donc, nazaki environ dans les 2000 CD à la maison. Nazaki na passé de chaque log zo bima nazaki nango. Et puis, il est retombé un jour à la soirée. Donc, première musique dans la bêta. Comme DJ, na beta yango na Redi Amis. Donc, voilà, na beta na Redi Amis fala sala playback. Oui. Redi Amis fala sala playback et puis babane ko luka muta ko tia musique jour wana tout ça. Ba tomber que ngai comme na bane ko beta déjà musique parce que na ndako na nga soko ye ozana sa immeuble ozoka déjà musique ezo beta parce que nga la muka tongo
Ouais. Moni ozo salate oza na parler mais na la muka tongo déjà ndou les bandits mais ba voisin bazo ka déjà muto yo yeso la muki abeta déjà la musique donc na beta na musique tellement donc maman na ngana a siplianga est-ce que dadi tout ça na ba instrument awa mais muta obeta musique azati c'est là où je fais un playback avec Redi Amis et qui droit d'entrer dans le temps ceux qui ne me trompent pas ils ont qui na 99 na 1900 na la chaude fond ils ont qui na 99 na la chaude fond donc Redi Amis a beta premier playback na ye na 99 et wana ba nzembo na ye ezosala ba succès ba prudence bimaki ba zigi ba biloko wana to bimaki donc Redi Amis ezosala playback c'est là où bato ba découvrir nga mais ba découvrir nga pas comme DJ juste na edaki et puis ainsi de suite na beta ki wana deuxième fête na ko beta c'est un frère bato ba découvrir nga donc eza frère moko ayi balisaki mwana alors muta obeta musique azalaki te muta obeta musique azalaki te ba contact ndenge ezalaka na anniversaire donc ezalaki anniversaire si je me trompe pas parce que eza mémoire eza ça fait longtemps ezalaki anniversaire ya mwasi ya master na ngai Hermione master na ngai donc mwasi na ye komoni Hermione donc Dani Manika asalaki anniversaire alors c'est là où je jouais. Il y avait plus de 80 personnes dans la salle Mouramoké, na beta musique, tu vas sentir vraiment que papa Molinga va habiter DJ Forme yo, il faut nous saluer bonina yo, faut okende kaka. Et là où c'est là où vraiment na sedonaki mais na zalaki na ben instrumenté. Donc on a zalaki na ben instrumenté. Alors na zalaki na collègue moko na la chaude fond président Sia Kwangu Sia, na chaude fond hier zalaki na ben instrument. Alors, avec Taraya, musique, mais il fallait azana mutumoko aidaraye. Donc c'est là où que yeso azuba marché, ngana keko beta to kabolila. Karabongo gentiment. Voilà, ti lelopé na bima ba to komi ko benga partout et puis voilà. Ah d'accord. Donc ça m'a donc nengo banda qui encore ali depuis déjà Afrique, les mélomanes vraiment quoi. La musique trop, on va céder déjà la musique trop. Si, na banda ko linga musique parce que omoni ngai naza mwana motikile o ba iba ngate naza mwana ngalema na botami, je suis né grandi na ngalema. Donc na mwana motikile mbinza ozone, na mbinza ozone tozana ba artiste belé, donc to koli na milieu ya musique. Déjà en Afrique déjà na banda ko la guitare accompagnement. OK. Donc na banda ko beta accompagnement. Donc, elle obet à compa, na yeba qui en vraiment pas bien, mais nazaki mutu makasi en fona yeba tellement na linga guitare trop na obet à compa. Donc, master ou la temps ou accompagnement à kufa. Donc, son nom Emani Mbala à kufa. Donc, tellement na obet à guitare bien, yango wana esengaki ke na bando beta pe musique. Omoni, donc ils na quartier na biso eza pena to na milliers ya musique. Donc, ba master tout kola, ba joli Lucio naza massa na mususu José azana na Nantes na bossé na Nantes ou bien ouais na France joli Lucio azana Bordeaux yelelo azo cartonné na Cameroun azo cartonné na kati ya Cameroun na Douala na minute azana Douala donc c'est ba master to kola to botama ensemble donc toza pena na milieu ya musique quoi. Tu vois? C'est très bien, c'est très bien. Comment donc en tant que Kinois, c'est vrai que ndenga balobara donc RDC dans la États-Unis d'Afrique. De bandoulis c'est tellement belé. Donc tellement il y a beaucoup de talents. Donc il y a donc yo sikoyo au lieu sikoyo comme un nduliste, bana ko yemba, ou bien bana ko bet instrument, on se basculer dans la côté qui DJ puis on se retrouver. Oui. En fait, nga koyemba et yelangate déjà. Même guitare nanda obeton la mutu makas parce que na linga kiango mais na on a chaud de fond na ebi na église musuba so kabiso et tout Afrique bobo ki bangunda tellement ba oluka ba guitariste anga beta guitare mais na obeton la mutu makas et puis na sala pe ba succès sérieux wana na église on doit ba DJ Forme na beta guitare na beta pe ba guitare ba o nga na yekolaka.
wana na tango wana baso benga na DJ te na tango wana non na tango wana babengo dadi voilà na tango wana komona o bato bayebi nga babenganga dadi o mutu abenga dadi c'est ka yebi nga donc o lelo na Facebook babenganga show esimbi parce que eza komona nga ya ki DJ yango wana na tia mais lelo bato bayebi nga babenganga dadi donc série wana bato babenganga dadi nazobeta ba guitare na ba église. Donc, tous allez bien en orchestre pe dimanche au moins la télémi pe lindanda bato pe plein bazo beta pe mama boko quoi. Donc musique eza je mets le mot eza la makila na linga ya ngo banda kala. C'est vrai, d'accord. Bonsoir ndeko Kalusha Mputuma na Rolanda biso en ligne. Ah pe c'est mot de Kalusha. Balili Mayamba donc bazo kota donc bazo kota bazo tala DJ forme. Sikoyo pona kombo monde ngoto lobake liboso tango bandaki babenga show resimbi na tanki ki DJ ape komi dadi forme apo longoli dadi e komi DJ forme est-ce que basha ba kombo wana yo moko ngabeka batuka ba pesaka yo ango non omoni ba kombo neti DJ forme ezali ya deux vieux na ngamoko Titi Levalois na Fidèle Beta les grands boss na Paris. Titi Levalois a sali album moko, a salara album moko si je me trompe pas. Na 2000 ou bien na 99 si je me trompe pas hein. Na ibi suta bimsaka album moko ba yemba Koffi Olomide yemba Bendo Son yemba l'album mango soki pena ozana mémoire na bosanité. Donc c'est mon vieux là qui m'a donné donc yem ta pesa kombo ya DJ for donc pesa kombo ya forme. Donc Daddy forme. Voilà. Là ta fort alors. Bon, tu anaika komeka moni obanda okala na moni un peu dans yo côté wana des fois te to bandaki komeka moni ozala milieu na biso baninga pe bazo beta forme yo pe fo mage to zaki bangunda me to anaika kokunda na mwala ba futa yo moi ya mbati zanga te vous comprendre donc moi boye donc ya ngwa moni ba vie tellement la mutu mo so na latine fona baka ka forme na baka ba petu lingi forme trop petu lingi forme donc ba Titi Levalois mfuma pour tout et sikaza merci bambota trop na mo pire vieux Fidèle Beta na katia Paris merci à trop donc bango pena bato apesa na komba dadi forme era bimisa album atia kombo wana na katia CD na ya sala don album na ya sala bwaka nga na kombo wana yango pe kombo na ngai ikenda ok po obandaki na DJ show resimbi non avant voilà après changer oui na bandaki na show resimbi parce que show resimbi en Afrique eza ba moni bozo kola en Afrique eza na ba kombo mususu ba obenga yo ba master bozo kola ba yebi na kombo ya Sims Delfilo oui mais bozala ba master na bino mususu boza 5 7 ba obenga kombo mususu voilà shora esimbi ba pesanga ngo eza ba master ba pesanga donc master na pesanga yi abaneko comparer ngai na abaneko komona ngai neti shora moko boye abaneko sala théâtre je crois na bangadi dia yesikoyo azo ibisanga yo kokena shora wana ale ba master pe donc naza on peut na ba trait na shora wana alors sala théâtre te na bangadi dia te sala théâtre na ba nani na bosani kombo lisusu jongo na yete so azati lelo azalaka artiste azali pena mutu asala ba théâtre donc yango quoi donc ba master siko tellement nazali na ba trait na mutu na théâtre ba surnommé nga shora voilà alors sikoyo na ngo sala Facebook na nga na bibo ba master na nga ya Afrique po ba retrouver ngai po dadi omoni oyo poto ba bengo dadi tozomona na mo anga dadi ba tebele baza ba dadi tout ça awa fona longola komba dadi mais dadi longwa pe jamais ti le ezala kaka ba tout ba bena donc shore simbi na tiango pona ba master nga musu na Afrique ba retrouver nga facilement na ti shora ide mo ga yelinga bi so na seli boye esimbi après na yotia esimbi donc yango moni masolo na nga tu na salaka esimba kaka ok voilà. Très bien ce côté que ça tango bandi musala ya DJ est-ce que tango bandi yango
Oui. Au bandaki yango facilement ou bien au kutalangi na ba mikakatanu côté matériel ou bien côté bateau, côté ba clientèle. Est-ce que côté nini au kutalangi na mikakatanu plus koleka? Bon, côté moni musala wa ki DJ na websa yo eza facilité, ya facilité. Moni el bandi boza groupe. Emso boza 2 personnes bozo travailler, ils ont la facilité. Na bandi au monde on a travaillé souvent donc en solo, na travaille souvent en solo. Na banda qui au début ko travailler na ba master mususu bazaki na instrument, bazaki na 2 personnes, président si azaki na instrument. Alors ceux qui a vu marché, lokola nga la betara bien, na banda déjà ko animer, nga la banda ko animer banda kala déjà. Donc quand na bandi qui DJ na zo animer mbala moko. Donc ceux qui a vu marché a bengi ngai. Alors na kei to beti to kaboli la. Alors il y a se retrouver que master instrument na ye aye routine nango na Afrique. Parce que azali bena na instrument o ba jibe pena ba podium po na instrument na ye zaki kuba. Donc azo tchango na ba podium, ba nini tout ça, donc ba jibe bazo beta ba we ranson bazo ya beta nango. Alors il se retrouver que il faut attendre nango na Afrique pour na ekota bala kuna. Donc il y a qui ko bomanga pe ben côté moi muke. Bomayinga parce que nazaki na instrument mais il y avait des gens nek ba nek omona déjà na betaka ba numéro na nga déjà et comme qui ah dadi neni nazo beta musique azato pe son numéro na ye et ba obenga ngai naza na instrument donc nazaki obligé ya kokende ko louer instrument et pas master moko boye Antonio et pas master moko Antonio azala rappeler na la chaude fond. Alors on a loué pas naé to nakei to beti am soto ke bison bali to beti to kabolila. Et puis nazaki pena l'envie à resoma ba instrument. Nde nazaki wana nazaki no wala pena na so vérité nazaki na envie à resoma ba instrument. Na préféré na nga to kenda na zui to beti to kabolila parce que d'un côté nazaki na permité na biso na sombi ba instrument na permis à voiture té na nokebe ta musique ndenge alors le roi bato na bazaki na ba permis bazana musique. On est toujours confié na bango, tu vois. Et puis un jour, Nzamba Sungi, na eko sala permis, et on a sali permis à voiture, na sombi pe mutuka, et puis na continue qui toujours ko louer ba musique on a pas master. Et puis femme nanga, un jour pena telemelinga, na monaka mutu, oh non, nde zawa, na moni côté mon kuna ba oteka ba musique, faut ga osomba ba musique. Ah, nga na yebise mais ba musique en côté ni. To na moni on a site mo internet, il faut osombara ba musique wana que na louer wana ozomona te que ozo perdre. Ozo perdre parce que au betandu l'exemple 800. Parce que si on a 800 balles, au kabuli 450, au 800 nous avons yo so yo mona musique na yo, au kabuli 400. Il faut penser so mutona na bon à essence dingue au salaire que monite que ozo perdre na yo. Donc moi sinanga mutu apesanga courage. Ceux qui n'ont pas DJ lelo yepe mutu apuyanga na koma DJ neozo galelo DJ formé. C'est grâce à elle il t'a fongola nga pe ba porte que somba ba instrument na yo kendaka ko beta au lieu ki okenda ko defa ba musique à gauche à droite. Tu vois, c'est un peu ça. Très bien. Ce qu'on est côté clientèle, est-ce que ça na li solo mo okuta nango ke donc client vraiment bengisi yo boye. Donc, à solibienté. Est-ce que et ça la marque souvent ou bien makamanga sila nango? C'est là déjà une fois ou bien deux. Bon, merci la question Anna, c'est très important parce qu'il faut tout soulever. Merci na maman Lili Mayamba azana line. Donc ba aminyo so bazolanda biso, merci à trop ba Clara ba Clarita Bolingo na Paris. Ba j'ai de donc ba Judith donc na Katia Paris. Bah, les anges adorables, merci. Maman Bomoko, merci beaucoup. Et puis, na sanité, na Figeon Seguer, ni Malaysia, c'est à Onyo, c'est pas la Nabiso, ma femme branchée, ma femme soudée, ma femme tendance, ma femme forte. Merci à toi, la Nabiso. Alors, au moni, question, nous tout est très important. Au moni, musique, auto bêta, les a facilité. Na koutana nango, au début, n'a pas de musique, nangai, au moni, congolais, donc tchaka batama mutamangala angolais congolais to tchaka batamangala balinga kozwa valeur ne loka baninati
omoni au début ya na bandaki ti lelo ya na bato musu na betela bango ba muziki apesanga la moitié mususu kuta sisa te akoma soka moninga na nzela akoma kokima ngai ozomona bon peut-être yango pe pesanga ba mapambo le fungolanga pe banzela ba misu bakanisaki ana kopesa mbongo te même abete nga na kopesa etikalité adinda kaka bani nzambe pe afungolanga ba porte masolo pe fungwama lelo nakoma pe DJ Forme na kanga Suisse lelo pe mokili mobimba eyebi ngai omoni donc yango wana c'est un peu ça quoi eza facilité nakutana nango vraiment po mutu acontacte ofasa la ndenge nini est-ce que pona soko opesi neti opesi caché na yo est-ce que bapesaka mbala moko be bapesaka ndenge nini bon ngai na koyebisa yo naye na façon moko ya kobeta miziki na ndenge na nga naye na façon moko ya kosenga bambongo nayebi ke chaque DJ aza na prix na ye chaque DJ aza na prix na ye et puis aza na façon ne pe ya kobetela miziki ngai bato oyo babengisaka ngai soki nazwaka vraiment surtout nazwaka vraiment une avance bamisuku tunapesa bango numéro ya compte soki fete eza nango neti na mois de août ou bien octobre obengi nga sikoyo napesi yo numéro ya compte ozoverse no déjà soki toyokani montant ozoverse na yo soki olingi tous les mois ozoverse ndambu même okopesa nga nyonso kaka yo parce que naza mutu moko nazalaka vraiment ponctuel ndenge babota ngai nazalaka vraiment ponctuel kote wana donc même ndambu soki mutu apesi ya compte te okobeta pe te non soki mutu apesi a compte te neti exemple ya koloba bon na feti exemple le 27 DJ Forme na opesa loka feti na opesa lo mbongo le même jour wana na garde a confiance à mutu wana ayibisi ngai tu vois toza ba être humain na garde a toujours confiance loba yo moko o perdre confiance o perdre les paroles na yo o yebisaki ngai mais nanu nakutana na teke na ye kobeta mutu moko alakaki nga mbongo le même jour aboya kopesa ngai et puis même na ye kobeta opesaki nga avance na beteli yo miziki na yo oyebisaka DJ Forme omoni mbongo na meme mpo nakutana nango mpe DJ Forme mbongo na memaki te na tiki yango na veste na palais ou bien nazwi bambongo mefona kontango kende na yo na kotielo na compte toza ba être humain na disitaka te nga naza motu teke te nakobima te nakokamisi te fo pesanga mbongo nanga non moi je suis un être humain toza ba être humain nayebi ke nakopesa confiance yo mpe pesanga confiance ndenge opesanga confiance ne bandeli oza numéro ya compte na nga ok lokola olobi okonte bambongo te nakozwa biloko nanga miziki nakoti na mutuka na kei nakobenga yo te donc esprit na yo kaka fo esalaki na mbongo abota DJ Forme il faut natiele na compte lundi ou bien mardi mercredi omoni parce que tozobeta miziki Delphilo c'est bien c'est vrai que eloko na remarqué que eloko yango esalaka succès na yo parce que ozali dans la makila banduliste et puis côté masolo pe ozosola bien côté pour la clientèle na yo ouais bon à part ça moni mboko to vandaka ça fait déjà donc quelques années osimbi ba peti ya mboko na Suisse yao donc partout so beta et puis oyeba que ça rappelle yo moko te parce que ba DJ musupe bazali pe na mboko to vandaka na Suisse yao ouais est-ce que ba relation yo na bango po bango ba beta na marque na bango pe na marque na yo mais yo ndenge osalaka ba live na yo po mbali boso na mona un DJ so beta salaka ba live ba idée wana ba live wana yo zwaka wana na ba date oyo zoko publier ba date ya ba soirée au beta par rapport à ba DJ wana oyo wana donc ba collègue na yo est-ce que so kutana vraiment que na problème moko boye na collègue na yo bon personnellement na kutani na problème wana penza te parce que nga nazala na problème te donc na ba relation na biso ba DJ toza la relation ya bien na finga na DJ moko te même na zo animé omoni nde toza awa ba le même DJ wana ba betaka to kutana na bato moko to sola do bato ba solisaka nga bango katana nu ba retour moko zo sala maana pa na biso
Ça va comme ça? Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, mon relation à la DJ, tout ça bien, tu as une relation bien. C'est vrai, tu es banité, mais le temps que tu as DJ, tu dis ah DJ tel pas à Namboka, DJ tel pas à Namboka. Au moins, tu as le même bateau au Tokutanaka. Si on a à Lausanne, bateau bakutana DJ Eddie, oui, bango peka basola wana ngai. Bateau bakutana na DJ Papa Chéri. Le même bateau on a payé à Solola Ngai. Bateau bakutana na DJ Nani Tunga. Le même bateau on a payé à Solola Ngai. Alors pour la relation à Bisso, bah DJ, c'est vrai, non, Tokutana de to bandoso là, c'est vrai, non, mais tout en a relation à Bisso est bien, to se respecte en cas, il place tous ali. Le bande bateau yo, ba spectateur wana. Bangonde batu bakoki kotia mabe na kati bamoni ah Papa Chéri a un succès, DJ Forme a un succès, alors toke pas DJ Forme to lo baboy toke de to lo baboy le même kaka batu wana ba yo yebisa makama Papa Chéri ou bien Eddie Luyeye kaka le même batu wana ba kesu pa Papa Chéri ah Papa Chéri ebi ke DJ Forme kutu alobi na yo boy. Donc yango moni tellement toza mayele côté wana Papa Chéri Azamaele, Eddie Azamaele. Bamisusu bakanisa neti ke DJ Forme ala succès asola na batu wana ti. Pesa non na kuzu to sololaka. Bamisusu dernièrement bakanisa yi ngana l'essentiel to sololaka te. Tu vois? Mais ngana l'essentiel to sololaka. Yango na lobi na yo le même bato wana kaka baroya pa na nga balobi bake kuna mais musupe balobi na bango te pourquoi ba créer la polémique ah l'essentiel oui que DJ Forme écoute na fait tu wana abo écoute ba crime mo boye tala ko talobi boye c'est ça ozomona kaka le même bato wana baroya lisupa na nga ah et pas na yo za na problème mon cher faut tala micro na wana be Ils ont craché. Il faut longola écouteur. Ok, ça va. Non. C'est quoi, c'est bon? Ils ont un problème. Il faut longola écouteur. Il y a un son normal. J'ai là, 2 secondes. Voilà, Oginga. Ça va mieux? Voilà, Ogi son qui toko boy. Naoki Yosigo. Voilà, travailler à boy, ça bien. Ok. C'est vrai que Batou, comme une communauté nabiso, l'ingalaphone, les communauté moko pas facile. Hein? Donc c'est pas facile. Donc c'est un rapport aux alavements sage, très sage. Heureusement que Boza Maël au monde parce que ce que Batou Boza Maël était à Rolanda P groupe pour mon Landi Beba Biloba Loba à BBC Boulot pour rien. Ngai na oyebisolo moko ngai Papa Chéri naza numéro na téléphone Papa Chéri to solaka Eddie Luyeye nazala écoute na kini année passée ngaku na yeba ite azoleka moni ngai aye ah DJ Forme to kuta to pesa bambo ta oza koto ngapi awina koto tu vois mais ayebi nga mais ana poto no to zwa tenter ya ko solola to kuta na boto so mais to kuta na mboka na biso to kuta andenge ni na bia naza koto c'est bien to kuta ne deux fois mobima na kati ya kini c'est bien tikoyo le même batouana bazana mboka na biso tellement bazana ba polémique moko buzoba do balinga batia ah DJ Forme le roi azana succès allez tocha makelele kotoyo comme ça DJ Forme era kango allo baboy comme ça zongi kuna bapotana baloba na ate c'est vrai parce que c'est vrai que wana moni wana ezali kuti heureusement que wana eza exception est-ce que ça na ba parmi ces ba collègues na yo moko oyo ameka ko déconner non 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 ni non ni Papa Chéri ni Eddie Luyeye ni Tunga toza ba relation na biso tranquille et on a ce exemple que toi et alors la moni na minute oyo ki DJ eza souté que ki DJ ningi zalaka kala ya rovana na sima ya vitre ozobeta musique ben invité ba fandi bazomona yo tete ki DJ
ezake ovandi batutu baomona yo soki ko animer ou animer soki ko animer na yo te mozo beta muziki il y a des DJ oyo ba animaka te il y a des DJ oyo ba animaka zo beta zo nenga na sala système na ngala ya nango système wana na ya nango parce que na monaki musika ngabi pona na sala eloko pona sala bo fona beta live nazo animer mbala moko nazo beta ndule mbala moko. Mais yo idée wana na Suisse awa yela on ndenge nini est-ce que on mona ngo quelque part ben ndenge ni parce que vous allez les premiers au bandi yango. Bon idée wana to ya ndenge nini ezalaki ozango pas mutu alors ozango pas mutu. Non la joie est pas mutu te na moneka nde babimisi système à live hein moneka ba live na biso ya babimisi ba pareil wana et comme ça la live oui ngala bi système oyo eza bien alors il faut na meka ko beta musique na filmaka na live en même temps nazo animé et au ça la publicité na nga makasi na Facebook oui tu vois pour batu babanda kozwanga mingi batalaka babiloko tout ça ndenge nazo beta moni c'était en 2000 si je me trompe pas en 2015 ba live wana ibandaki. C'est en 2015, si je ne me trompe pas, bah, pareil à live. Date. Vous avez publié la date, la fête. La date, la fête, parce que vous allez payer les premiers dans la Suisse au Salango. Oui. Mais par rapport à la live, il y a un DJ Moko en dehors de la Suisse, dans Londres, il y a pas ça la live. Mais il y a une année à Bandango, mais dans la Suisse, il y a unique au Salango. Et puis, nous avons rappelé na Suisse mobimba awa. Est-ce que ce comme là on peut dire obima be libande à Suisse beti be na mboka mususu neti France ou bien Allemagne? Si na beta Dijon na beta ba Besançon Allemagne na beta na Cologne non na Bonn na beta na Bonn Munich na beta nde naza ba demande kutu musoye tina ba Autriche ti na ba Londres naza na ba fête musu na obeta on a Londres ba mois proche ba mois autre Hollanda en tout cas demande des ebele même Paris au mona ki na obeta na soirée à la marine à Tatou voilà donc ils a qui plein la craquer ya osara na tel roi ba DJ phone na yeba gité nzoka nga bat balanda nga bongo bato alanda nga na Facebook na nga na yeba yango te ena bimi pena le banda na Paris wana ta okinde na ki pe yo moko te akuta ki pe DJ kuna DJ local est-ce que akei na za kindenge na omoni DJ foza le rôle simple le rôle DJ forme omoni nga bato musu ba yebi nga te ba yebi nga bien te ba prochain été ba kanisa kaka na ndenge na bango mais foza no simple na kutana na DJ moko pe kuna bon DJ wana na yebi ete donc ezali bala marine bazwa ki au début ba ayeba gite ke ngape na za DJ ayeba ingate ena yaki donc ba yebise ke non DJ outi Suisse ye il faut souk sa fête donc ils ont enlevé le rideau DJ formé a reçu qui ça donc bon ça là il est moi monika ba DJ za la poste ba ya kolongola yo ke non faut forma beta esagi lengite mais ayi ko comprendre na ye après que Joyo aza trop fort donc na beta ki donc ba tuna salle vraiment ba sentaki vraiment changement ya musique par rapport ndenge ba DJ à Paris ba beta na nga ndenge na beta ki donc ne ba wana ko s'entendre na musique on na beta ki pour ba beta kuna yena saki lokola akota au doute alors après au sol na ye après les gars qui n'ont bien non au début ayeba yite ke nga na yeki na ordinateur na nga akanti na kobeta na biloko na ye donc na ordinateur ya ye nga c'était na ba ordinateur na nga moko personnel ok kasi bo tchaye na che bon Tatou Jessica la Porsche ebisi abino tika DJ format beta pour ma fête wana ezali vers ba si je me trompe pas vers ba 2h30 parce que batu ya ba bandeko ima qui amène nini fête donc bato tellement là il plein DJ autre musique mais na guna ye bato bena ba sentaki vraiment pas chaud quoi donc elle a la côte kaka donc qui m'a saoulé changer maman nazo
même à Tatou, maman Langaïla, Marine à Tatou, maman Jessica, merci Eskabuza. Bah, bah, écoute, tout est que là, on filme. Oui. Bah, bah, gité, bah, surtout qui, bah, on monte, qui n'a pas image, wana. Pour mon air, bah, tu vas y, bah, tu vas y, qui, bah, kenda qui, bah, kota kité. Donc, oh, bah, kenda qui, kenda, bah, Paris, bah, bêta qui, d'ailleurs, bah, solo, qui fait, et simbité. Donc, air, bah, lobby, qui fait, et simbité. Pour, bah, kota kité, bah, mon esika, musique, ils ont bêta, malgré salte. Alors, air, n'a pas image. Alors, et si bato ba ko regretter que la marine a tatoué trop fort à Paris, donc à Caraïbes pena monsieur. Donc na minute yo, ezolo mama partout parce que nazaki na be preuve. Donc ba yeba yité pour ba non mona ba live té nezo salama, nazaki pe na problème ba ami na Facebook olimbisa. Nazaki na problème ya connexion na kati ya Paris. Na salle wana nazaki na internet té, nazaki obligé na filmer on a normal. Bon, on a ya na hôtel, air fait ici là qui n'a meka côte c'est la bino on allait mais pour tala ba image. OK, DJ Forme, moni ndenge za donc yo tozana makame belé en solo na yo mais moi to solo neto tika ngata. Makame belé en solo. Neto tika ngata. Trasima do tenzate. Tenzate mais ce on est autre le balelo te. Tu vas reporter pour la prochaine fois, d'accord? Il y a pas de souci, mon frère. Ngai naza pour Nabino. Oazana pour ça, au sein de l'émission Ngai, je suis disponible pour la chroniqueur, site à Suisse. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis là au sein de l'interview. Il n'y a pas de problème. Depuis Otaki na Paris, na soirée à La Marina, il y a les 31. Et puis, il y a le 30 mars. Le 30 mars. C'est quoi la prochaine soirée na yo pour moi au ya avril. Le bana no ya pour te dire que yo ça la tellement donc calendrier là plein à craquer. Solo dit que le bagnoso donc total la tongo awa. Donc le bana la soirée na yo ya mois ya avril aux anango ezani ya avril là. Bon, il y a mois d'avril tous la soirée, na soirée mo week-end déjà. Samedi oyo na Zurich. Donc, nakati ya Zurich, ba Blanin Kaisala, ba Ozelangai, ba Bakari, Sidibe, nakati ya Zurich, ba Ozala kuna, ba Kabongo Mwela, ba Ozala, ba mon vieux Omer Mwela, donc ba Ozala kuna. Donc, naza kuna na Zurich, na soirée moko dansante, bomona yango, bozo ba live, na osala ba live, bomona yango, donc on aura plus de 200 personnes nakati ya salle, quoi. Donc, et ozala kitoko makasi. Et ça mariage té, ils ont un anniversaire, ils ont soirée un peu spéciale. Non, nous allons vraiment avril, non, le 6 avril. Et puis le 13 avril, à Genève, il y a un concert zali à musicien suisse. Mais nous avons disponibilité, nous avons disponibilité. Mais le 27 avril, nous avons la soirée moko dans la chaude fond. Alors, nous avons la publicité nango. Le clan Langa Langa ya Adamo et Kula, barobeta na kati la chaude fond. Ils ont soirée danse. Voilà, ils ont soirée dansante. Président Sia, l'organisateur, avec héritier Minimbo, l'homme du moment. Donc, le 27, on a un concert, on a parce qu'il y a une soirée 50 ans. Il y a mon aîné, na kati à Genève, il y a Maman Espérance. Donc, il y a 50 ans à Genève, il y a Néné et Bengo, Ozalakuna. Donc, Maman Johanna Gentil, Ozala, donc Ozala Pena, Batebele Balando Kunga, Ozalakuna. Donc, ils ont les 27 tu as PKK. Donc, dans la chaude fond, Ozala, parce qu'il y a un anniversaire à 50 ans à Genève. Ok, voilà, ok. Et puis, le 11 mai, le 11 mai, Fulgence Eger à Kanima Solo, appel de Lausanne, la présidente. Voilà, Kadi Gassas, donc il y a deux fois, SOS Suisse, donc Kanima Solo avec invité comme Ferrego là. Ils ont concerté. Donc, au bazo de beau faire un concert, ils ont concerté. Ils ont dit DJ Form Marozalawana, Tozana va playback, encore comme invité Ferrego la Rosala. Et on soit deux chansons, 3 chansons, il y a playback naï. Donc bande ko balanda biso bien au ba beta masolo qui ils a concert boité, ils a concerté
Ferregola aza invité. Donc, ils ont le 11 mai, Nakatia, Mézières, Nakanto, Devo. Voilà, et puis, Nazan a fait belé. Dans le mois de juin, ils ont tout plein. Na holoblaming ba soirée. Parce que c'est que lobby que tu dis que yon le calendrier na yo etonda race ko tonda ti donc ti le lo ba même ba dozo benga tout le temps. Si, même dans mboka na on a ba mariage na Robeta, na Fribourg. Voilà. Oui. Et puis le 6 juillet, Tobo Sanate, le 6 juillet, soirée dansante. Donc, soirée fashion, il y a ba femme branchée. Toya Ebele, Nakati ya Malé, na la grande salle ya Malé, Toya Ebele, Tosunga, ba femme branchée, sortie na bango avec DJ formé. Et puis, l'essentiel, on est dans les bons. Torozala biso nyonso ensemble. Et puis, le 5 octobre, nazo le belanga pas ba mariage, hein. Nazo le belanga soirée où ils ont payant. Voilà, ba soirée ils payant. Bah, anniversaire dans le bilan parce que Zawan les a privés. Donc, le 5 octobre, Tobo Sanate, Joanna Gentil a organisé association à Sika, Ezobima, DJ Forma aux Alawana, Tozalabon vraiment les anciens des empires Bakuba, Tozalaba Dokolos, Tozabadokolos, Tozalaba Papitex, Barozala, bah, Nabosani Musukombo Nae. Atala kuna bangwa kala na bosani komo na ye abande ko boire ba kribo donc Juna Mumbafu voilà tozana ba Juna Mumbafu voilà bango nyonso bazala le 5 octobre na Genève donc mama Joanna Gentil a kangi masolo na kata Genève donc pour la soirée donc il y a payant il y a wana la lobby mais ba anniversaire eza ebele so na bandi yango to ko mati lobby. Très bien DJ Forme très bien. Non, en tout cas, c'est vrai que côté wana donc secret à réussite wana ou à succès ali côté tellement ça la makila ba nuliste obinengi ya musique et puis na li solo et ko solo là c'est très important là ba client na yo na batu très bien mais non moi to remarquer les philo na okato mana bosani question ko to tuninga ngote nga fona répondre ngo omoni système ngala ya nango na ki DJ na rema omoni ngala baloke ba feti mingi na fandi nazolanda ndenge batu bazoloba loba omoni nazolanda we mutu muswalingi DJ nazo chaka bangwa sumandeni ngalingi rumba na ikina mosi na obina rumba ti donc na sentir soki na ke Genève batu balinga mingi ba rumba soki na ye Lausanne batu balela ba rumba soki na ye Bulle esika pena lingala manie vandaka balela barumba alors ngai fona ke na bango na barumba donc yango moni ngala ba feti na ngaso landinga bien na robeta bangosuma mingi te me barumba e ozale bele pona remarka ba tonton na biso ba vie na biso ba yaka ba feti babina mingi te babina mingi te na ndenga mabete emsu DJ moko azotia musique aotiaka bangosuma ya bala mike bazokotana siko ba tonton na biso bazele bele na piste bazobina te ngabi alors nga il faut que le système ya rumba na robeta na ngwa suma rumba e oleka belé donc ba tantine na biso ozo mona na ba Lausanne ba Genève ba lela ba rumba na ndenge moko boya donc na ya pena na système na nga ya rumba webi na musique na biso ya Congo ba fête na biso mona robeta fête mobimba obetika musique ya Congo ya RDC obeti musique ya mboka musuti fête pe eleki kitoko ça otia même musique ya ba nigérien même otia musique ya mboka moko boye même ba couper de calé obeta ngote obetika musique na biso ya Congo delfilo fête wana ego simba na ninga mukete na sala expérience wana ngamo na fête moko na bina obeta musique ya mboka na biso ka ya Congo fête simba bato babosani ke ba couper de calé zalaka ba nigérien zalaka do bazotala kaka rumba o ngala betina ngosuma na biso. Et puis, il y a un système de propriété. Donc, il y a un DJ formé na kanga ba masole belé. Na talaki na bi ba DJ na biso mingo mona la tika si jogging, jean, ake fete azo beta ba ozoye na valeur te. Ngabité, il faut na ya na système na nga ya propriété. Alors, na zo beta musique, il faut na beta forme. Na beta ba fete mususu ba anniversaire mona kolo fete atu na nga DJ formé bi yo olati kitoko olikanga mokolo fete
nayebi bukolo fete mais un supa bali awo banana ke na lati kitoko koleka ye moko kolo fete oui mais na ndenge mabeti ozomona asepeli ndenge na lati kitoko naza présentable et puis bako respecter yo namonaki bato ebele ba respecta ba DJ te namoni yango na Paris ndenge bato mosusu bazofinga DJ ndenge bazocritiquer DJ en live bayeli ye boye ngulu pa ngabi non pas comme ça chez nous on travaille pas comme ça alors voilà. faut bon respecter DJ Air Kofi Olomida beta na podium même Fali boya ugangela na Fali te bon respecter ba Fali ozo respecter ba Kofi Olomide donc il faut bon respecter pe ba DJ on a un système on a il faut DJ azala respecter il faut bien habiller hein? Donc c'est un peu ça quoi exactement okay. Voilà. D'accord bien parlé si quoi DJ forme encore tous en derrière les temps to courir derrière les temps d'accord mais prochaine fois dernière question et l'homme on a remarqué parmi la clientèle nayo donc ça mingi ba maman talaka neti obeta cheba appel moni ba appel pourquoi na monnaie ce que c'est la première fois obeta cheba appel c'est la première fois non appel c'est la première fois voilà ouais voilà on a remarqué yango parce que depuis que président a comment moi si voilà ba bengisi yo mbala moko la présidente relation na yo na maman ezalaka nini bon nako expliquer eloko moko na sulula d'abord kitoko na basi omoni Kofi Olomide ndenge basi balingaka efali wana ozomona basi balela fou moi si na ya ndako ayebi ke basi balela Fali aza choisi oui donc tellement linga mobali na ye ayebi ke basi balingaka Fali akusaka te mais alela kaka mobali na ye ndenge basi balela bongo ngala lelo omona opesa lelo moko lelo na ibisa yo na lubango na nte nga mukolo na botama mama na nga era botanga mama na nga Marie Umba Marie azana Kinshasa era botangai papa na biso alinga kokende te na hôpital na kitambo nga botama na kitambo magasin na hôpital ya kitambo papa na biso oyebika ba père na biso akala mama azana zemi ote fo azalaki te tout ça kenda babe bayebisi ye mais oyebika ba caprice mama na biso bato bamema ye ba camarade na ye o bakoli ya basi donc basi nayebi te fona tout resu mama mais ndenge ayebisa nga ba camarade ne na temps wana mama biso azalaki na ba 16 ans donc nga mama nanga botinga il avait 16 ans ba camarade na ye o bazokola ya ba classe ya quartier bato bamema ye na hôpital alors nga na botami ezalaki basi bato bayambanga donc nazobima na libuma mama donc ba camarade ya mama nanga bango bato babotisa mère na kati hôpital bazalaki bango nyonso les entours bamemanga bazwanga donc ngai nakamwaka te soki bamama bazolinganga mingi soki basi bazosepela na nga parce que na remarka eloko moko omoni lelo so ozosala feti so ozosala feti lelo yo Sims Delphilo oza na mwasi no na ndako mama soki asepelaka na nga alobi na yo kaka ke Delphilo omoni mariage na biso DJ forme mtaobeta yo ata yanga DJ forme nalingaki te nga fona zwa DJ Intel soki mama alobaki dabi non nga so DJ forme aza te feti oyo kozala te parce que nga na mama toza na contact toza na relation moko ya kitoko tosololaka déjà koleka yo ozomona donc adika nga na beta parce que nasololaka bien donc naza eloko moko nga basi balingaka nga bango moko te mais parce que nasololaka bien tala neti bamabo moko baa bamama na nga na boyaka te nga même bassociation nyonso elingiki na sala bango bapublicité bacontacte nga parce que mosusu nayokaki déjà basusu mpe mosusu oyoka ye alingi babomoko ngai te nalingi babomoko bama bomoko nde balingi nga ke nabetela bango bapipe na bango lelo bafemme branché balingi DJ Forme abetela bango soirée Fusion c'est guerre la présidente SOS Suisse Kadi Gassa lelo yo
bakangami na DJ Forme. Oui. Lelo ba femme actuelle ba bimaki ba femme actuelle ba bimi 2 ans de suite ngala bimi ça ba femme actuelle. La femme actuelle ba bimi grâce à DJ Forme na betela bango ba pib tout ça ngam na bimi ça bango. 2 ans na betela bango musique ba sali ba succès na Suisse yebi bango. Bon siko na zoyo ka bango vraiment te na yebite pourquoi na yebite so ba kabwana ou pas en tout cas na yebilo te mais ba bimaki il y a 2 ans en arrière ngam na bimi ça bango. Tu vois? Donc, Naza aimait trop na ba maman qui na bana mibale. D'accord. Naza, voilà. Bana mibale mso amona nga fier, ok nga fier, tu sais. Na eza ndenge na nga papa aboti nga za ki plus fi donc koleka nga kutu na fier. Donc ngai ba maman ndi ba solisa nga kitoko, naza humble na sola na bango gentiment na yebi ko sola na basi. Ya ba sola nga mingi. Très bien. Oui, il y a un peu de remarquer que na appel donc Robert Taruna donc grâce à la présidente donc Fulgence Seguer. Voilà. Et puis même la femme branchée mi Malaysia c'est à la présidente Jadé la fondée baebi que non DJ Forme ga ande makambo. Na minute po le logo no simba fo luka DJ Forme. Parce que na yebi ndenge nazo memela ngo pour masole simba quoi. Ok, Mama Lili Mayamba. Le sac, Mama Lili Mayamba. Mama Lili Mayamba. Le sac. SOS Maman Suisse. Kadi de Genève. Azan la ligne ou bien? Elle est Genève, Azan la ligne. Kadi de Genève, Azan la ligne. Donc, les 11 mende makambo, fimbu na fimbu quoi. Voilà. Exactement. Ok. Bon, pour la dernière article là, comme ça, au loba, on peut s'emboîter na base na yo. D'accord. Pour remercier et puis comme ça, trop clôturer. Pour la Lelo, les amis, épisode numéro 1. Ah donc, tout ça, la mission Bélé alors. Ah oui, parce que tu l'as sauté. Pour nous, donc il faut vraiment donc Bélé allez. Pour l'homme de mon médaillot, DJ Forme. Merci. Omoni na tangi ba kombo ya baninga nanga pour na zana problème na bango te. Omoni ba musicien mususu le betanga comme akulinga ta na pese gaz te. Eza na ngoga. Omoni soki nzamba tio de loboko. Delphine ndenge sala émission na yo oyo lingala mania. Soki nzamba bimisio. Lelo obande émission ya live, eza deuxième personnalité à sa émission ezanga. Oui. Lobby, ozalaki na maman na biso Betty Kemba. Hein? Oui. Donc, la présidente Betty Kemba, moni émission Elega Kitoko, aloba ni makambo na epe ya Kitoko. Lelo deuxième personne ozui. Maintenant si malanga na episode Delphilo, ozobati belé, obanzila pe ko fungwama parce que nga partout na lekaka esimbaka. Donc nde na leki na émission na yo, yeba yango ki ozo ba appel à batibele même ba femme ba Fulgence Seguer, ba appel ba femme branchée ba koleka na émission na yo pour ba sa l'émission. Alors Bingala Mania eza site moko ya munene. Donc Delphine Bazawana bosenge ba ami bo sepela. Alors ngai na kolobaka na base na ngai merci beaucoup na ba soutien na bino bosalaka DJ Forme azawana pas de polémique. DJ Forme aza pona mututu. L'association nyonso ya Suisse soki boza na posa na ngai bo contacter nga babo moko na sala ba pip parce que ba contacter nga Mama Godier la présidente esiko zali merci ba Julie Caviar merci en tout cas na bosanité na Jeannette Mvula moi ça pembe na kati ya Belgique merci à toi yokatai. Alors Ago Pro da Lumière Nzambe neti mas atobe tout masolo Ago Pro da te mais to robeta on a émission ya Iwoya. Donc, Dani Mayoko na kati ya Barcelone, puis mutu na ngai na bosani te. Donc, base na nga pena ba Blandine liyengo ya motema ya Edgar liyengo, Mama Gisèle Adio, umela mama Bobila dawa na umela. Donc, basa tellement belé, donc au moni ka ata ezo kende. Donc, ba Joanna gentil. Merci ba aminyo sobolingara DJ Forme azapona Suisse mobimba Europe mobimba ba Clarita bolingo sukali na kati ya Paris
Judith Narata Paris, la présidente. Donc, na quoi. DJ Formaza Abino, toujours humble. Tokos, na bosa na Jessica, la Porsche. La marraine à Tatou Makambo. Le 28 octobre, tout ça, Paris va tomber. Paris va tomber avec DJ Forme, Show et Simbi Fimbo na Fimbo. Toko c'était filo. Na suki na ngana na za tellement la bati belé so na tangi bati musuti ba omona fo. Na suki ka wana. Merci beaucoup, merci. Blaise Timobi aza en ligne. Fia kola bango, fimbo na fimbo, a commis message. Ah, merci. Fia kola bango, donc indi. Ah, tout cas, ngai na de filo. Ngai. Deuxième épisode de Zoya, deuxième épisode de Roya Sous. D'accord. Na lingi bango trop, pesa bango bambote, DJ Form mazalaka na pona bango, surtout ba vrai chéri à Switzerland. En tout cas, DJ Form azawana pona bino nyonso na ba vrai jo. Po ba jo pe ba sala azuat. Ndeni DJ Form ka basi te. Basi ne makambo. Basi ne makambo. Ba mama ne makambo quoi. Voilà. Exactement. OK. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de filo. Na remercier ba abonné na biso nyonso ya site na biso ya chaîne na biso ya Lingala Mania Infonet. Donc nyonso ba abonné nyonso mbote na bino trop parce que c'est bino te donc mawa trop. Donc le sako donc donc nzambe ya kumba biso et puis to ke liboso to continuer toujours à la bien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup DJ. Merci beaucoup. DJ Forme. Comme ça, et puis à la prochaine. Hein? Merci Naope, c'est gentil ma maman. Ciao. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao.